parmi bana misala mama siko ndeko na ngai ya mwasi oza parmi parce que je te jure na lolenge na yo soki na kiti na page na yo ko soko lobeli mama site otale marati je te comprends salaka keno mu sponsor na yo number 1 ya chaîne na yo ezali mama si malgré batu musu bafutaka to yebi bakomba batu bafutaka yo on s'en fout na batu bafutaka yo mais ma chérie sala biloko pe ya bien ya bato bana mama wa taifa ejika la différence entre quartier la terre kala na quartier la terre lelo parce que quartier la terre kala ezalaki ka kofiolomide quartier la terre lelo ezape ka kofiolomide soki ezalaki ke quartier la terre kala ezalaki kofiolomide quartier la terre lelo eza mutu mususu wana nde tolinga toloba quartier la terre tango ya kofiolomide ezalaki bongo te siko lokola ezaka kofiolomide na kala kofiolomide na kilelo donc différence mama wa taifa ejika ngana sina loba boy soko linganga mama si place mwana moso wana fingi mama si to alobi mabe ya mama si kotindela ngango te batu bayoka akate peut-être faut yoka kande ba propos tenir na ye sina loba kango en public kotindela ngango te parce que vie ya mwana moso na zoluka visibilité eloko bino bosala ka bopesaka inde eloko ya lukaka voilà mama wa taifa ejika bo épargner mama si ba voix wana kaka ndenge ba bengaka ba tutu o ba che ba voix na platinum ndenge pe mama si ba bengaka ye ya kocha voix ça c'est il ne faut pas oublier aussi que mama si c'est la femme de boss. Mama wa taifa Ejika TV. Vous aimez de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre de partout, fidèles et aimables téléspectateurs de Ejika TV News. Bienvenue dans notre émission Tolobela, présentée par moi, votre humble serviteur Milik de la presse congolaise. Je dis un grand merci à toutes les diasporas qui nous suivent partout dans le monde à travers votre émission Tolobela, dans votre site préféré Ejika TV Télévision, l'émission présentée par moi, votre humble serviteur Milik de la presse. Et je dis aussi un grand merci à toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde. Je dis aussi un grand merci à mon sponsor numéro 1, le promoteur Popo Diakano, le patron du collège Saint-Paul School, le président de Fondation Foudilou. Une fois de plus, merci pour le soutien, mon vieux. Grâce à vous, je suis ce que moi je suis. Un grand merci aussi à mon vieux Teddy Voka, garçon référence, mon vieux Eric Mouzik depuis Belgique. Je vous salue. Merci très chers abonnés. Aujourd'hui sur notre plateau, je suis pas seul, je suis avec Deda Wataïfa, avec qui est déjà tout sur la PMD par rapport à l'actualité, ou déjà Eza sur le terrain. Moi, si nous sommes même langage, Fongoli Labisso déjà, plateau Deda Wataïfa. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Milik de la presse Mbiaka, la presse ya Congo. Kulutu quoi, ya bana mibali topesi mbote tobengaka enoko, boyi bolamu désormais. Najika, rien à dire. Merci beaucoup na baitoile ya Jika Télévision. Merci beaucoup na Fabrice Mande et le Mobali. Oya bandaki na bisone bande lipe tozo ke nekochite na ye. En tout cas rien à dire. Baitoile nanga boye ba bosala kande to salaka. Bon le compasser Mande. A sali trop quoi. Azo mérité trophée moko boye quoi. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore. Ba kofifi na ba kofiette, losa konabino, ba Gaulois na ba Gauloise lo sako na bino, ba griffe na ba tigresse lo sako na bino, ba villageois na ba villageoise lo sako na bino, les restes za banani ba ona bosani ba fani ya wata na pesi bino. Baspirtas. Wada be azali lo na kitambo na velodrome. Oh là là, en tout cas to souhaiter ba bonne chance, ba wenga na ba wengemen to pesi bino ba lo sako na bino. En tout cas ba mourir ya la bonne musique ya Congo, puis à monde entier to pesi bino ba santé. Ah, bongo, mais tous en mais merci parce que tous en a bongo. L'activité, c'est bon. Tout va bien avec notre sponsor et des beautés clinique de réparation contre l'hydroquinone. En tout cas, on a un problème, il y a pas tempo, il y a pas phare, il y a pas kentos. En tout cas, quand on a numéro on a besoin de Jika, contactez biso okokutana na sponsor on a besoin numéro 1 il y a Jika TV News. En tout cas, tant que le sponsor numéro 1, il s'agit de des beautés clinique de réparation contre l'hydroquinone. Yo pour lui se rejoindre na nombre, il y a sponsor il y a Jika. On le bitam sur les entreprises, mais il y a un sponsor on a $100 manga yaka. Mais nazana ONG, nazana
boutique naza na eloko mais nalingi jika asalelanga publicité contacter biso pe kaka okozala pe sponsor na biso parmi aider yo pe okose rejoindre. Merci. Ba faire ya mafuta ngo bandengo ba komela ki ngai ça se passe comment? Livraison à domicile ou quoi? Monde entier. Monde entier. Monde entier. Bato baza na Hollande, Angleterre, Belgique. Monde entier. So bango zwango siko ekeni par agence. Ezo kende par agence, ezo sala ba 3 jours, ba 2 journées tu vas ta France. Nazo ba te ona na pesi donc tout ko lo bandenge nini. Collabore na biso Lambert Service na bato ya France Belgique ao sakana teta musuboke bo déposer le lolo bia bengi bato ya kozwa kolina yo na Londres Angleterre tozo pesa Angleterre mobimba tozo pesa ozana service. Merci parce que grâce à ozana service ndazali ko permettre ba client na biso tout ya aider beauté to ba abonné na biso tout ya aider beauté ba zo ba produit na bango na 3 jours ya pamba à partir de Angleterre parce que so comme Londres oza peu importe province ozali bazali ko poster yo ba poster yango ozu yango. Voilà, merci. Revenons à notre mouton. Merci. Alors, boni basango ya quartier la tête. Moi qui ba fiche déjà et zo circuler na ba réseaux sociaux pour na anniversaire ya quartier latine. Oh, et c'est les cas qui déjà. Oui, les cas qui bien pardon. Les cas qui mais tout le monde qui nous ezala qui wana entre deux légendes de la musique congolaise ya quartier latin surtout ba ressortissant ya quartier latin. OK. Bataki Ferregola, Fali Poupa, Mamasi, Naimo Gampote, Agbada Kofolo Mide que j'ai sali à passant. Okay. Mais, bah, fiche, monsieur, ce côté, nous avons dit, des légendes doivent côté, nous avons dit, Mounene, Moko Mouki. Et ça, il y a un quartier, il y a des gens qui sont fanatiques, qui sont des salagi. Affiche ya liboso ezali considéré ezali oye moko quadrama na bimisaki. Affiche ya liboso ezali considéré ezali oyo ye moko quadrama na bimisaki. Mais les restes eza considéré te. Les restes c'est que basali yango na haine. Les restes basali yango na bolingote. Affiche openze eza considéré ezali oyo quadrama ye moko mopa osonga mbeli abimisaki les jours oyo quartier latin ekokisaki 38 ans. Ça veut dire que wana nde ezali considéré. Talaka boyo ba ke papa kotika la papa. Ache koto yo Ferregola, ache koto yo Fali Poupa ache na katikati mama na bango Mamasi. Na mona ki affiche yango ezali kitoko soki bato bazwaki yango na polémique bake ba transformer yango bazui Fali bache na se ata yo moko tango sala ki affiche wana omona ki te ki affiche na yo eza na sens te. Na ndenge nini okende okamata Fali afinika Kofi. Akofinika Kofi ndenge parce que Kofi nde soso Fali aza mwana soso na ndenga mabete awa mafingeleka ate na pesi mambo mbote. Et là, ça réalisateur na biso. Les réalisatrices. Na bien, maintenant absence ya ba musicien wana to kanisa ko la baroza la présent mais bon basala ki na bango fetité basala ki fetité si je me trompe pas ata bazwa photo ba ficher na ba page na bango to ki basala compte pour na bolingo ya quartier latine. Oh, est-ce que ça là qui obligé? Mais oui, pourquoi pas? Ça là qui obligé. Voilà pendant qu'on a constaté la polémique des militaires de la presse. Et ça là qui vraiment obligé. Pourquoi ça là qui obligé? Parce que mon pao a commis ça qui en gros danger. Mon pao a rappelé qu'il a battu que l'élo quartier latin est ici 38 ans. Dans 38 ans au quartier latin est ici. Quand même nous allons recevoir ba musicien toye mbato ça la live à l'occasion il y a 38 ans na biso. Alors voici affiche ya batunyo so baleka na quartier latin. Quand muto a sepela ke non na koya to na koyati. Tango ezala ra fête mo pa olinga lo bambo na za na concert moko boya munene à l'occasion ya 38 ans ya quartier latin na place boy. Mais asali concert wana te. Asali le côté ya zuka affiche chi. Na moni ngelo kwa ma BPT. Ata ba poster quitté polémique qui pesa place wana ezati. Voilà, merci Jika tout ça pour évoluer. Alors juste question de savoir. OK. Qui est Yolande? Qui? Yolande. Yolande. Tout le monde qui va sortir médiatique na émission na sala qui. Oso landi ouais na tala qui a zotaki penza ko mama Yolande. Bon, sur le bien, Wanga ni eza loko na pesi gaz. C'est là cette question. Tout le monde qui le rôle notre on a besoin Sandra Kazadi, le rôle aza trop Yolande azo taki Mamasi. Comme si ils ont le mot besoin c'est miliki. Yo oza mutu o déjà miliki. On va question ba polémique Congo. Parce que la biso Yolanda ki makamba Sandra Kazadi. Oui. Alobeni. Non, aza trop Bon, en tout cas, na poste, nga na mona ki poste ya SK Sandra Kazadi.
Ça n'a rien à voir na makambo ya mabe. Ça n'a rien à voir bandeko. Na ba jour na biso na ebité pour ceux qui mutu na biso eza tellement chauffé yango wana nde makambo nyonso ekomi koleka te asali boye o te alobi boye ndenge atie boye eza po atie mpo na boye ebanda nanu ndeni Sandra Kazadi abwakela mama Siba bwakela baswani kan ebandi na ndenge nini likambo yango nga moko mpe ezolekelanga bandeko tozala mpe clair mo épargne mwana mobali ya bato kona makambo oyo ndeko na biso Yolande nayebiki ozalaka na problème ya actualité yaya soko yo mpenza parmi bana misala ya mama Siko yo oza parmi yaya na ngai oza mwana mwasi nazopesa respect nakoki kodéborde balangage te parmi bana misala ya mama Siko ndeko na ngai ya mwasi oza parmi parce que je te jure na lolenge na yo soki na kiti na page na yo ko soko lobeli mama Site les marathis. Je te comprends. Salara Keno, mon sponsor na yo number one. Ya chaîne na yo ezali mamasi. Malgré batu musu ba futaka to ebi ba komba batu ba futaka yo. On s'en fout na batu ba futaka yo. Mais ma chérie, ça la bilo européen bien. Ya batu ba na mayeli. En cause problème ezana temporiser ma chérie. Longola mona mbali ya batu na ba polémique ko yo memisenga mupamba na ba fana mamasi. Longola na ba polémique. Hein? Ma mission salité bon. Sandra Kazadi nous quoi faire soutenir na Yolande nous quoi. A soutenir Yolande ni Sandra Kazadi na Yolande égale combien? Ayebi ko ngai to ba pour la na mama. Ayebi ko to existence na yete. Ayebi existence ya Yolande te zapte ke na côté Sandra Kazadi. Bandeko Sandra Kazadi za mwambali. O monte ke tango lobi ke oyebi Yolande na lobi oui. Oso na lobi na loyebi te za ko na pesi gaz. Na pesi penda moi moto moko be puta za na moto te aza ko luka a servir mama Sime na ndenga mabe na yebiye mais problème eza que asala marketing ya mama Si ndenga zo sala na ndenga bien atika siko ko kotisa mona mbali ya batu na ba problème moni émission banaliza sala ki ona batu bazwaki mo ba parti batindeli biso ngana sina loba boy soko linganga mama Si place mwana moso wana fingi mama Si to alobi mabe ya mama Si kotindela ngango te batu bayoka akati peut-être faut yoka kande ba propos tenir na ye sina loba kango en public kotindela ngango te parce que vie ya mwana moso na zo luka visibilité eloko bino bosala ka bopesa ka ende eloko ya lukaka voilà bopesa ka ende eloko ya lukaka effet kaka ya kokende kotikata kaka parti oya fingi mama Si kotindela mutu déjà bosungi oyebi ko télécharger mission na mutu na page et cote ça combien écoute un bon ebele est-ce que mes missions na biso to sala pour na ko soutenir ko felo mide mama Si na ba mission mususu bo télécharger yango est-ce que bo chango na ba store na bino kaka ba mission ya mafinga ndebo banda ko télécharger yango bo banda ko tindela ka biso to tala ka to yoka ka poto répondre ka ya zanani azana en fait à l'occasion de rien kaka Yolande wana ko bimisa ba sortie médiatique na sala ki wana na mama Si à l'occasion de rien azane le côté mama Si zo qui peut dépasser comme thème mama Si alors ba bilo na solo ba ki wana en réalité penza na ndenga mabete to za basi na basi une femme comme la dame là na ndenga mabete à cause la na rapport ni na mama Si na ndenga mabete ni ko faire à part bato bazali ko soutenir ye parce que on sait que Sandra Kazadi allo kasi zobi miliki tina ba polémique tika bilo kwana tu évolues alors tu évolues tu sais bien que je n'aime pas ça merci tu évolues alors pas ça ana bato penza ba yebani ke ba soutenir ye ye alingi nde adiombela na son wana Sandra Tchaki. D'abord, comment on écoute une écoute à place sauté. Et quand tu as parce que lié on écoute si polémique, quelqu'un pas fan, ce n'est pas bien. Et lié côté à terre. Il y a un lobby ceux qui besoin soit disant que yo allez soutenir ceux qui mère Alia, soutenir mère Alia dans le bien, ou soutenir mère Alia dans les bêtises. Qu'on soutenir en plus, il n'y a rien de soutien là-bas. Tozande assoiffé de l'argent parce que Afrique vie Afrique d'ici déjà très difficile surtout pour moi soit ça la raté vous comprenez moi soit ça la raté aza complètement chômeur ko banda na mutu china makolo a chômeur vie à passe si ko faut fouta ba facture il faut aller à moni pe comme facile ya koliela eza mama Si mais aller là on a ndenga propre moi ndenga ko bokena na ngona eza très sale moi je n'aime pas ça madame changez. Ce n'est pas bien. Bandeko nanga ba fan. Bo épargner ndeko na biso ya mobali na kati. Vraiment ce n'est pas du tout gentil. Na sina landa ki eloko wana eza penza bien te
na yebi na ngai te mais wallahi bolongola hein aza mobali aza na famille na ye et puis boyeba ki eza bien te boko tena ba polémique soki ndeko wana lobaki ba bêtise wana etali omoni mutu soka zo jembela aza tout le temps zo ta la place nini akoluke l'actualité bolongola ye soki je ne vais pas même kokota na muzindo nango merci s'il vous plaît mais voilà merci très cher abonné de JK TV News. Je vous rappelle sur notre plateau je suis avec Dada Wataïfa a déjà tout sur la télé par rapport à game donc Dada Wataïfa yebi question kinga na zana yo batu bakomela rabiso mo ba question pour to yeba batu bakomela kaka batu bakomela ngai mwatro to babaye bakena mbido de Wataïfa donc ba question za bango bazomba mo biano na bango directement tout en attendant 3 questions bandiko o bakomela kibiso problème te. Salut Miliki de la presse, c'est Bordeli Diakano, le fils de Bordeli na yo kaka kombo ne puis poser ba question trop. Le fils du boss Bordeli Diakano, je te salue. Abitouni langa Dada Wataïfa, quelle est la différence entre quartier latin, ya ba Ferregola, ba Bourrompela, ba Fali Poupa na quartier latin ya Mamasi, ozomona te ke Mamasi akangi quartier latin bandeko misusu baza penza ko s'exprimer bien te. Quartier latin, Borderie Diakano. Borderie Diakano. Borderie Diakano, merci beaucoup. Il n'y a pas la différence entre quartier latin à Kala et quartier latin à Lelo. Parce que quartier latin à Kala, ils allaient qui ka Koffi Olomide, quartier latin à Lelo, ils allaient ka Koffi Olomide. Ce qu'ils allaient qui quartier latin à Kala, ils allaient qui Koffi Olomide, quartier latin à Lelo, ils allaient Moutoumoussous, Wanane Tolunatoloba, quartier latin à Tango ya Koffi Olomide, ils allaient qui Bongote. Si qu'on le les a Koffi Olomide na Kala, Koffi Olomide na Kilelo, donc différence exacte. Sous question les akini. Sous question les akiki par rapport lelo sindi le cœur azo tika penda tant pas ba musicien misuba s'exprimer ndenge penda zaka na quartier la telle bosso lelo quartier la zaka Mamasi Koffi Olomide Mamasi Koffi Olomide prévenez toyebata 4 musiciens te à quartier la telle ba kombo na bongo cité weekend tel quartier des Agas trop star Koffi Olomide et Mamasi. Borderie Diakano. Borderie Diakana. Merci beaucoup Borderie Diakana. Alors, quand ndenge na posa ki na question ya liboso question principale pour na koloba keno quartier latin ezali Koffi Olomide point barre. Alors, pour na koloba keno Mamasi soki ndenge ni bon te que question wana ezana subasmate. Question wana ezana subasmate parce que quartier latin égale Koffi Olomide. Yenda Desidaka, c'est lui le PDG, c'est lui le patron, c'est lui le créateur. Quand vous parlez des quartiers latin, il faut que la Koffi Olomide. Donc, bon, la trop Mamasi na magambo quartier latin. Yakocha son avoir oyo. C'est Koffi Olomide bengi Mamasi Yakocha. Mais na Platinum, musicien tout oyo azana quartier latin na minicho azana voix yi. Na ebité Obet na kosi. Musicien tout atie vocal. Na Platinum. Musicien tout oyaza actuellement na quartier latin. Musicien tout à vocal. Mais à qui compris que trop Mamasi, trop Koffi Olomide c'est trop dire na répondre pe batu oyo bazia ki kokomelanga na ba commentaire na mona ki ba commentaire wana. Jikozolo va bien mais attention quartier latin na répondre mutu tout ataki commentaire ya modèle wana n'émission na nga na salaki euta ki koleka eza même réponse na ndeko oyo boye ba ke quartier latin eza Koffi Olomide ba question wana bokenda koche la Koffi Olomide na page na ye ba question wana bokende ko poser Koffi Olomide na page na ye boza ba fan na ye parce que il s'agit que kota la ndenge bozo poser li yango c'est que boza ba fan ya Koffi Olomide na ebité so boza ba vrai so boza ba faux so boza ba vrai bokende ko poser ye moko créateur ya quartier latin bo épargner Mamasi ba va wana kaka ndenge ba benga ka ba tutu o ba che ba voix na Platinum ndenge pe Mamasi ba benga ka ya kocha voix ça c'est il ne faut pas oublier aussi que Mamasi c'est la femme de boss ça n'a rien à voir ya Mamasi Miliki c'est ce que qui m'a tata moi si ça n'a rien à voir avec Mamasi c'est la femme de boss mais tozolo ba ke quartier latin égale Koffi Olomide il n'y a pas de polémique au quartier latin ya kala ya Kingandi na ya lelo ya Kala Koffi lelo Koffi il n'y a pas la différence on peut boucler ça nabino batu boye ki na ba commentaire je crois besoin réponse nabino merci tu vois que bon ça place sur la question ça la quand des problème te tala ngali nga soto sana yo toza memo to ke ka bino na mo za ki de moté yo na pour sa question ya Borderie Diakano le problème c'est quoi
ceux de Zolobe la quartier c'est qu'il faut le m'aider bien sûr. Mais après qu'il faut le m'aider na kala tu bande comme on a que burum pela azawana tu bande comme on a fait rigolo aussi tu bande comme on a vina biso modogo abarambo zo waren nganda yembi to yebi nganda yembi to yebi nganda yembi to yebi mais lelo et comment ata misia quartier la te ayembi toujours reconnaître voiter toujours reconnaître un peu combo ya mutu wana te mais toujours reconnaître suma masi ayembi directement de que mama si miliki na kasi na koloba Merci sa question d'être dans moi si. Si ça kaka. Si au quartier là ils a trop coincé et pas maman si. Donc ali penda ko fongoler là bande ko wana jeter. C'est ça la question bande ko ba tinde la kinga. Ko momela biso mama si vraiment. Non, pourquoi rien à voir na mama si c'est ça question bande ko ya na lobby hein. Pour déposer ta haine ngo bozana ngo pona mwana mwasi ko et comment déborder petit. Pour déposer ta haine ngo comment les caper. Azape mutu te bande ko. Na lobby boye pona mituna ona batu nyonso wana otangi bazali suna quartier la terre bakendet siko depuis bakenda wana chile le quartier la terre banda ko évoluer ndeni ba kombo tu wana otangi wana ezaka suna quartier la tête ezala ba bakendaki na ndenga malamu ezala ba bakendaki na ndenga malamu te déjà tango bimi na orchestre na yo seko lingi orchestre na yo évoluer te ateza po kende ko briller au sala makam soko zaki na souci orchestre na yo briller olinga ko kende te batu tunyo so tangi wana baza suna quartier la tête ezala na époque na bango basala nini bazali sute bandeko na minicho mama sinde muto azali bandeko totanga ata bato bazati soki oleki boy mama si oleki boy milike alingi ozongela makambo te olinga werati aucho bimisa tout te pe ici-bas. Tete olinga bato nyonso. Kasi na ina tuna kaka nani abwaka kitu se pe ici-bas. Kombo nena Jamaïque. OK, est-ce que bato musu ba yebi? Poto yebi ke wera soni muto peza. Est-ce que bato bazo reconnaître na minicho yo ba musicien ya nana? Ya wenge musique benzo mer. Aboti ka kofi pa pe mako. Bokomi ka kokanga na quartier ya te puta ba orchestre zebeli. Ah, toki. Voilà, deuxième question. Salut Miliki de la presse. Le quartier la tende. Tu évolues. Nazo lo bapo bayoka. Bien sûr bayoka. Batika pe Koffi Olomide afanda kimia au quartier la teza le seul orchestre na Congo te. Biloko mususu pe bola musaka pe wenge musika BCBG za wapi. Viens na biso soki bozi boziana tokomi wapi asala ki ba mama na fitiring ya kufa na kobika awa asala yango bana liste na tangi bakombo batute na ndenga mabete bongo tongo ba bazo butu pe mo quartier la te quartier azaka yemoko na ba mikolo na nini oyo nini viens na biso nyoko longa aza wapi ya bango peso yeto roya te bokomo lekisa ya bango te quartier la te kakati batanga pe batu susu e komo leka tu évolues problème te e komo leka. Salut Miliki de la presse, ici Maestro Kava irlandais. Big dédicace au Maestro Kava depuis Irlande à lobby. Est-ce que tout les bisoda de Wataifa conseil à hippodrome Isa ou pas? A commis promotion nango. Izoye banate date nango. Izoye banalisu sute. Est-ce que conseil rezali ou bien conseil rezali? Maestro Kava. Maestro Kava pourquoi Kemba moko tuna Koffi Olomide? Ah, bien bolinga ba na yebite kotala pe boya za fana Koffi Olomide. Ndenga mabete na yiki ya Hollande émission o mais kotala pe boya za fana Koffi Olomide. Aza ko s'intéresser na hippodrome makasi bopwana. Soka za warrior. Ba warrior bana ba conseil rebelle. Pas ça ba promesse parce que bato baza ko s'intéresser na hippodrome za ka ba warrior. Oh, bien sûr. Pour nous limiter que bagolois ba ko s'intéresser na makambo hippodrome pour bazana makambo ba conseil na bango parce que nazo mituna ozo s'intéresser na conseil za binoté pourquoi et boza sur mutuko le roi Koffi Olomide atetikali 2 mois annoncer que hippodrome ko sala bato ba ko yate utika yemoko nana sala annulation te ezakaka biso tout to chango ba fiche na émission na biso nan to tikali ko loba teke annulation et hippodrome so tia bilo mal à l'aise we yango na solo ba likambo Koffi Olomide o ekomi lo kwa likambo mususu na Congo bande ko totika hippodrome ezala te ya bino na kati ezanini bokomo kangama toleka na ba commentaire jika a ozolo ba tuna bango na est-ce que hippodrome kozala tokende boy otambola ba moni jika to comprendre que non concerne bino kozala te c'est quel genre de problème Miliki makambo ko mosanga na nzoto malili wallahi zabalola oyoka est-ce que concert ezali pour côté la bouillosa déjà motoza na source donc deux peut des informations vraies et pas na yojika de Wataifa est-ce que concert hippodrome eza ou pas est-ce que Koffi Olomide sa ibsibino kezate po yekande muto anosaki yango c'est que yekande muto akoya ko ibsibino kezate voilà
concert lokola nanu kaka ye moko azotiaka affiche ya hippodrome sekeza nanu alongoli yango te mpe nanu aye koloba te po to prononcer kombo ya hippodrome c'est qu'il fallait que Kofi aya un jour si je me trompe pas ezalaki une émission ya nani na bosolo na politique voilà kaka ye moko ndenge anosaki yango wana soki eza te seke ye moko akoya alobi na biso ke baninga na nga eza te mais akoloba hippodrome akoloba hippodrome akoloba seke eza souci ya nini bato il faut bazala na basusi ya makasi eza bafana Kofi yo Kofi fana Kofi olomide te te nalobi na ndeko ya poser question te nayebi identité na ye te mais nazotuna bato ebele tala na bacommentaire kita na jika tala na bacommentaire ko okosala émission question wana ekozanga te Comment est-ce que c'est fanatique? Fanatique wapi? Fanatique à bonne musique. Musique est ébélée la famille. Tous à la fin de l'année, combien de musiciens battent la date? Musique est ébélée. Tous à la fin de l'année, combien de musiciens battent la date? Voilà, la bonne question, c'est ça. Hippodrome et Kozala. Tant que yé moko mutaye qui prononcer biso, le mot hippodrome poto ngape na yebaka yango te je bouge. Nazaka makasi na ba recherche mais yebaka na tikala ko yeba nanga hippodrome te. Grâce à Kofi Olomide na kendaka ko sala recherche na yebi eza place ba beta ka ba course ya ba cheval na yebi eza place boye Kingandi ya beta place wana Michael Jackson na beta place wana grâce à Kofi Olomide na kendaka ko sala recherche comme batunyo sur internet tant kana yokamo ya hippodrome c'est fini donc quand yemoko muto yela ki biso yango kaka yemoko pe muto ko ya ko yimisa biso ki eza to eza te mais tant kazolo ba eza biso tout eza merci. Merci de Wataïfa, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, tout mécano qu'on boucline na faire rigoler un peu sur la PCR faire rigoler le patron de J7 donc au PCP Bambote et Belé place Azali ba annulation na J7 saison de 4 de Wataïfa. Na ba conseil sur ngola faire rigoler annuler a eu problème n'a pas le tout dit ne peut ce que yebi le sénateur par le tout dit Azaka pe ancien producteur ya faire produire rapidement ba musicien belé y compris pena Kofi Olomide Abada. Alors si Angola fait rigoler, qu'est-ce qui se passe? On a le pote concert Angola le concert les membres fait rigoler les autres Angola bien beaucoup pas de Taïf surtout plutôt analyser en vrai nous nous mon analyse en sima faire na salaka parole yo na zangaka koloba yango te mais na lobango que tozana makambo moko elekana na Congo ezana quelques têtes ba olinga ke ka ba Congo na bango nde ébriller na monde musique na kizengo tout parce que nazali ko faire partie na baras o ya kizaka batute pona défaite ya batute mais nazolo baki ezana bato bazo travailler jour et nuit pour ka bango nde bazala na monde musique ba Congo na bango betama mais na koloba na bato wana ba continuer na bango mais balemba te et puis ba ça l'effort tu na ba 80 ta ba continuer na musique mais ba yeba ke Congo eza bassin ya musique histoire ekolobela kabiso ke ezana bato ba salaka mabe baninga po bango ba avancer histoire wana elektikala kolekana tango ba wendo te elekana na batango ba mutu mususu te mais to mona yango kana batana bango de histoire wana eleka voilà ba continuer nango et faire rigoler za parmi pe bato baza kobundisama courage na papa Hervé rien à dire c'est la vie na lobi vraiment courage na papa Hervé vraiment tozana simanaye tant que mona mobali wana asala baninga mabete tant que mona mobali wana azana mutu monde ya musique ya monde tondisami na ba réalité belé mais tant que asali mabete tant que brisé tant que mais vraiment to peut ba courage bon ba annulation eza ko fait partie na monde showbiz rien que ba courage ba annulation eza ko partie na monde showbiz soki contrat to sali yango bien te akobeta ka concert pour prouver bato et pourtant bango babeta concert bango bazana musique ya obeta to yebi bato babeta musique to prouver bato to yebi bango bien biso to yebi yazana na côté bato wana te sikoto sani ngana suki wana courage et puis bagolo tout merci parce que bola kisa ke boza véritable famille ya faire rigola véritable famille en tout cas na mona nga ba famille mais bagolo bo fanda na bino wa ba fan façon bo soutenir papa Hervé na ebité so azaki na bino te alingaki azala wapi merci beaucoup tona simana bino on vous aime on vous adore papa Nzi Sango bazalaka toujours na bato basalaka musique ya kitoko merci beaucoup. Un mot pour héritier watana belelo azana velodrome Kitambo na mabele na ye na fiat na ye aza ko lancer concert moko dans la quelques heures déjà héritier watana ezali bendele ya Congo ezali koningana ba bonne chance na wata
En tout cas, abetandulele kitoko, tozali ko soutenir ye et mingi, j'espère bien que ma fan est déjà wana, rien à dire. Toza toujours na simanaye et puis bonne chance na ye. Wata, félicitations, concert na les kakitoko. Je crois prochainement que voyons la image à concert na yo ozali ko beta lelo. Merci beaucoup. Le seul jeune leader t'endeni. Azabi mili kitoko mina sou. Non, je peux la dire, je suis content. Oh, on va se mettre un indicat. Nana kenzo pour la terre, tu n'es qu'à Satan. Azabi ma chérie. Azabi. Voyez, tu es là prochainement. Merci. Lieu bien de succès la biso. Merci. Quand tu cambo bak c'est allé autre tournité ou lancer message là-bas. Message à ceux qui ont que beau tikana mama sikini. Beau pe misana mwana mwaswana s'il vous plaît. Bande konangai. Toyebi ke bolinga kaye, toyebi ke asala ke botala na me quand même beau pe sakimi pa mwaswana. Boyeba ke quartier latin tant que Kofi azo respirer eza ni ya mama city. Et kotika ape koza ya mama city. Mukolo quartier latin za Kofi Olomide. Alors bozana mituna ya lolenge quartier latin zo kende. Tant que Kofi Olomide zo pema quartier latin profiter. Au contraire, eza makasi yango pende zo sala bino passe. Je vous adore. Merci beaucoup. Quelques salutations. Nabatu tout au balinga jika. Merci. Naba ope balinga ngaite. C'est la fin de cette émission. Merci. Courage à tata moi. Nani? Oh non. Ya nini kasite? Pour le moyen m'embanger l'idée yobi na wate émission minaso. Tabilo bele. Merci beaucoup. Voilà, merci très chers abonnés de JKTV News. C'est la fin de cette émission. Je dis un grand merci à tous les diasporas au Botalibiso partout dans le monde. Un grand merci aussi à la beauté Betty Kabouya, Betty Melik, la fille de ma mère, ma deuxième maman, depuis les États-Unis. Olga numéro 5, j'étais sali, Belinda Michigan, merci pour le soutien. Un grand merci aussi à mon vieux Teddy Voka, garçon référence, mon vieux Eric Mouzitou, j'étais sali. Un grand merci aussi à l'administrateur, promoteur, gestionnaire, mon vieux je suis Takata Kalindala, une fois de plus, merci aussi pour le soutien. Je dis un grand merci à la beauté Christelle Moukamo Eble Jean, te présenter, te souhaiter joyeux anniversaire. Dans la beauté, Normi Fouille de Poulonda, que du bonheur longue vie sur la terre, que le bon Dieu tout-puissant est accordé, longue vie comme Nelson Mandela, la bénédiction comme prophète qu'on ne soit jamais déstabilisé comme président Mugabe, na lingio mingi. Ngala bino tokutani mikolezwa soki sumasi azongité, mais soki bosepela ki na élément mukola lelo tika to pesa merci mingi na Fabrice Mandia zaki na sima caméra kino na machine na micro zaki nga wabino meleki de la presse congolaise. Soki sumasi azongité tokutani mikolezwa, protégez-vous bien, on est ensemble.